BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Un grand merci à vous d'être connectés, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira. Voilà. C'est le pasteur Kabundi Walesa. Apesti message moko très fort pour la Congo. Prophétie il y a son pour la RDC Congo. Boyebi ke tozo kende na ba élection. En tout cas, Nzambe a l'obilier. Message très important. Bolanda et puis bochaba commentaire. Avant bochaba commentaire bolanda nan boyoka makambo azolo parce que balobi prophétie ba boya kangote. Ce qui ba pesio oko yoka o examinango et puis ya malam ozui ya mabe o boaki. To ebike ba né écoulé to bando mo na ba série ya ba élection. Pasteur bandaki ko organisé ba journée uniquement pour prier pour notre Congo. Mais Mikolo tout le monde en a l'église et salamara sousouté l'invité pasteur les mana bango to nini. En tout cas, je vous laisse suivre le pasteur Kabundi Walesa et puis on se retrouve tout juste après. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour tiki ba commentaire ba like nabino bolandi ba plus petit na souka. Merci beaucoup, à plus. Boyabike Nzambe a utilisé biso pona kimia awa na Congo. Boyabike Nzambe yebisa biso poto sambela na 2018 alobaki makile kotanga kaka soki bo sambeli to sambela na kendati na Zimbabwe. Nzamba lakisa makambo ekoleka malamu alekisa arc-en-ciel. Arc-en-ciel ebima na Zimbabwe bomona ngo ebima na église ebima partout na bandaku na bino bozali ba témoin. Et puis Nzamba yeko pesa ngai message pona loba yango na yeko yawa ba pesa message pona pesa président de la République pour akamata mboka a dédié na maboko na Nzambe. Et vous savez que ça là qui est très difficile. Makambo yaki andenge na ndenge. Mais message yaki kokoma. Président asali yango publiquement na stade a pesi mboka na maboko na Nzambe. Que Nzamba lobaki soki asalaka yango te alingaki akufa. Boyebaki ba coup d'état ba makambo yaki ebele na ba avion kokweya batutu babanda kofinga. Bandimi balobi ya solo eloko Walesa lobaki esalemi. Bayebaka un vrai prophète n'accomplissement ya ba message na ye. Oyebi na période ya corona tokota tolata basak batu musu baloba ndenge bakoloba mais tolali tosambeli pona monde entier. Bima na kati ya maladie ezalaki grave topesi message na monde entier pona koloba ke Nzamba lobi corona ekotika la lokola batu lokola malaria bato bakobanda kofanda nango bakokima ngo lisusu te bato musu balobi est-ce que ça sir na makambo azoloba lelo tozo vivre na corona peut-être place ozali wana ozana corona eza lisusu na makasi te ezali dépouillé na puissance à Saint-Esprit comme avant. Mais voyez pas que na kopesa message on a pesa et ça a beaucoup d'exactitude. Awa tozali na église. Voyez pas que tozali l'église, tozali na katia mutualité te, ata na parti politique te. Ceux qui vont landa message, botika la ka kimia, ata soko yo ke loko moko toucher yo ko ganga te. Tika la ka kimia po awa tozali naître, tozali ba chef de village, tozali pona batu nyonso, tozali pona batu nyonso, tozali na parti prité, tozo pesa message ndenge uti na lola ndenge pe ozoyoka yango. Ndenge ozoyoka yango zala kimia, tolingi makambo koganga te, ne tozo sepela te zala calme, oyoka ndenge na zo pesa message. Tozo pesa ngo na kati église po bino bazabana nanga na ba bazolanda nga monde entier nazo pesa ngo po bo vivre ngo ndenge zobima franchement de façon que bo yeba ndenge nazo benda na ndenge nazo silisa enfin nazali ko fukama pona pesa message nazali ko yebisa
monde entier, ba Congolais, monde entier, makambo Saint-Esprit à la Kisibiso. Zamba la Kisibiso makambo na oyezo concerné ba élection na Congo. Na moni bazo sa la course ya marathon na ba candidat présidentiel nyonso au même moment. Et course wana règle salaki que moto akimate basa la course ya tambola bazo sala course ya tambola boyebi yango tambola me kokimate e babandi ko sala marche course wana distance ezalaki molai à peu près à 20 km. Et tant que basa la kati ya tambola tant ba komi au milieu to le bataba 10 km. Namoni bato mosusu bonso babandi kokima ba violer règle bandi kokima mbangu ok bayebisaki bango il faut batambola tina terminus. Et namoni na kati ya kokima moto moko kaka tikali yeza ko respecter règle yeza ko kende kaka mbangu me azo tambola makolo ba mosusu o bakeli boso bakomiti na terminus ya tikali distance yazo ya kaka bazo tambola kaka makolo. Ok liboso babanda kende nzete moko ezali wana balongoli baposo balongoli ba écorce na nyonso et puis bapakoli yango mafuta tina likolo ezaki nzete molai to bando komona yango ntango tozalaki bana mike na bafoire bazosala yango ndenge wana na likolo batie drapeau ya Congo na likolo de façon que mutu oyo akomata oyo akokoma na terminus amati ya grimpe aketi likolo azui drapeau akiti nango yenda zotika la président de la république ni bato bakomi ko se précipiter bazo mata me bazo kokate bamati ba will wane salaki ebele bazo glisser bazo kitanase bazo glisser bazo kitanase presque tout le monde ndenge wana di basali time moko na kati na bango aye ko parvenir ya komati na suka etango komi na suka atie loboko po azwa drapeau tango azolinga ka simba drapeau ekumba na mopepe drapeau ekomi koloba lokola mutu okozwa ngai te parce que obrile étape okozwa ngai te parce que otriche okozwa ngai te parce que okimi tolobaki bato batambola moto akozwa ngai ifo ka atambola drapeau epepi likolo ebandi kosala boye ezotambola ekei bato nyonso bakomi kotala monde entier bazotala po nzete ezalaki molai bazomona ngo monde entier et drapeau ebandi kokende ezolobaloba drapeau ekei ezokende drapeau est allé drapeau eke distance drapeau est allé à une longue distance ebandi kokita il a commencé maintenant à descendre ebandi kolanda mutu oyo atikalaki ye moko azotambola le drapeau a commencé à suivre aller rencontrer la personne qui était restée seule en train de marcher drapeau ebandi kokita na mutu ya mutu wana le drapeau a commencé à atterrir sur la tête de cet na homme. mutu ya mutu wana Le drapeau a atterri jusque sur sa tête mutu wana akamati drapeau et finalement la personne a pris le drapeau atomboli yango likolo il l'a soulevé bato nyonso bagangi et tout le monde a crié balobi on a dit oui moto atikali président ye wana voilà le chef de l'état est là. sikoyo mutu oyo azalaki likolo ya nzete Maintenant c'est lui qui était déjà au-dessus de l'arbre. abandi koloba Il a commencé à dire na bato na ye nyonso avec tous ses compagnons. te Ils ont dit non. ye mpe atriche Lui aussi a triché. ye aza na droit te ya kozwa drapeau Lui n'a pas aussi le droit de prendre les drapeaux. parce que il a fallu aya na terminus Parce qu'il a fallu qu'il vienne aussi jusqu'au terminus. amata mpe na nzete Il grimpe aussi l'arbre akende kozwa drapeau na nzete pour aller prendre les drapeaux au-dessus de l'arbre. sikoyo drapeau place ezali basimbaki yango epa mutu wana oyo abanda komarche komarche kaka. Mais dans l'entretemps, les drapeaux étaient entre les mains de ces candidats qui étaient restés en train de respecter la règle. Le drapeau lui-même commence à parler. Le drapeau dit ceci. C'est celui-ci qui mérite. Parce qu'il a lutté selon les règles. Alléluia. Amen. A violé
Il n'a pas violé la règle. Il n'a pas brûlé les étapes. Il n'a même pas triché. Il n'a pas couru. Même s'il n'a pas grimpé l'arbre. Mais comme il est resté seul, il mérite mes bras. C'est moi-même qui décide. C'est moi-même les drapeaux qui décident. Directement je vois les blancs, beaucoup d'autres gens. Ils ont acclamé. C'est le moment. Et là c'est le moment. Allez toi attaquer. On doit attaquer. Ils ont commencé à attaquer la RDC. Il y a eu guerre maintenant dans le pays. Les blancs étaient en coulisses, mais ils ont suscité la guerre et en complicité avec les gens qui avaient raté le drapeau. Il y a eu guerre et il y a eu bain de sang en RDC. Et puis le drapeau a dit, et c'est moi qui donne les couronnes à quelqu'un selon les règles. Seulement s'il a lutté selon les règles. 2 Timothée 2 verset 5. 2 Timothée chapitre 2 le verset 5. C'était maintenant un problème. Il y a eu guerre en RDC. Et Dieu a commencé à me dire, ce que je t'ai montré, c'est ce qui va arriver dans ces pays. Les Occidentaux se sont déjà organisés. De telle façon que qu'il y a eu le feu qui va embraser le pays. C'est une organisation bien planifiée. Mais le secours vient de l'Éternel. Mais le secours ne vient que de l'Éternel. Il faut là. Vous devez prier pour empêcher pareille chose d'arriver. Même si vous avez l'armée qui est mais le secours ne vient que de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a dit, je suis convaincu. Je lance ces prophéties avec beaucoup d'exactitude. C'est lui qui avait grimpé l'arbre. Je le connais. Mais j'étais son nom. Mais je vais citer le nom de la personne qui a reçu le drapeau. Même si toi tu aimes cette personne, vous êtes ici à l'église, tu ne peux pas acclamer, tu ne peux même pas crier. Ah, écoute seulement religieusement la prophétie. Parce que ça concerne tout le monde. Ici, on n'a pas de parti pris. Mais nous lançons juste la prophétie. Tel que le Seigneur nous a convaincus de donner ça. La personne qui était restée en train de marcher, c'est lui qui a fini par soulever le drapeau. C'est le président Tshisekedi. C'est une prophétie que je donne. Et c'est fini. Et puis nous komona makambo ndenge ko salema na drapeau na nzete ndenge mutu akomata na nzete ndenge makambo ko salema. Donc explication esawana kokima wana eza l'explication prophétique ezali ko anticiper komata wana nako simba drapeau zoninga simba drapeau ekei eza lola eboyi doso wana boko décortiquer ngo eza prophétique na lingo sala analyse te makambo ebele ko salema oye ko salema na ndenge na tiki bal na kati na bino monde entier par journaliste ba congolais ezali prophète évangéliste Claude Kabundo Lessa ou ezali ministre de défense dans le gouvernement de Jésus-Christ. J'ai dit et je vous remercie. Amen. C'est une prophétie que j'ai donnée.
Et je me réserve de tous les détails ou tous les commentaires. Parce que tout ça c'est significatif. Même le fait de fuir, parce que les autres candidats ont couru, c'est significatif spirituellement. Mais je ne vais pas commenter. Même le fait de grimper l'arbre et voir les drapeaux s'envoler, c'est pour dire que le ciel n'a pas admis cela. Mais moi je me limite seulement à donner les messages. Et je me réserve de tous les commentaires. À vous d'analyser comme vous voulez. Les journalistes, tous les politiciens, analysez comme vous voulez. Moi je me limite à la prophétie que Dieu m'a donnée. Un point barre. Et tozo banda ba prière pour la likamweso talamboka zamba lobi bozali na période très difficile, centre de réveil spirituel, tozo telema pona ko sambela pona mboka. Amen. Parce que mboka za ya biso ko conscientiser tout le monde, ba candidat nyonso mboka za ya biso eloko sata bongisi po moto epela instrumentisé na bamindele biso tomoni kimia ekoya na bamindele te, kimia ekoya na Afrique te, kimia ekoya na lola. Amen. Yango nde biso tokotia maboko likolo po tosambela bakongole nyonso, bakretien nyonso. Amen. C'est le moment. Amen. C'est le moment tosambela. Amen. Bino bosala bangomba na beglise nyonso. Amen. Ata bino bosambela kate. C'est le moment tosambela pona loko nzamba la kisi. Tomona kamakambu pamba te. Amen. Tomona kaka ici de l'Éternel. Amen. Pe tomona kaka bilembo. Amen. Merci. C'est le moment où nous devons nous mobiliser tous ensemble. Ici, à l'église centre de réveil spirituel, on va commencer à prier pour la nation, pour empêcher ce que l'Éternel nous a montré, que ceci ne puisse pas arriver parce que c'est un sabotage émanant du diable. Voilà. BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.